Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zotalément. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza koye biso naga telema tokendeko kotala na biso avis de public deko nagako telema tokende parce que lelo ndeko eza ndefe parce que lelo ndeko tokosepela yo mokope oyebi ndenge avis de public ebengaka. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Bokota kota, Blandine Mbimbu, hein, Patience Masakuba, la grande sœur Dona da Casa, autrement dit Adrien Kinkani. Bokota vous partagez, on va mire na bino, vous partagez tout au sol, lelo. Mon instrumental et ensemble, ça largement bien. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui nous donne la grâce, hein, d'être là ce soir avec vous. Il faut toujours commencer par glorifier d'abord le Seigneur. Donc, tout comme mon instrumental, on est ça la vie sur moi bien. Tout comme on est sur la vie sur le local, on est na affiché qui. Bonsoir à toi, Sephora Kacheti. Bonsoir. Bonsoir à toi, Bijou Malou. Bonsoir à toi, Nadine Mokwabili. Bonsoir. Numéro Zali wana et affiché wana si jamais vous avez intervenir. A bien biso na WhatsApp à intervenir. Après si avis nae. Boyebi, tu mets ça toujours au solo là, qu'on peut ça na ba conseil. Les autres sont là, bon, ils sont là, ils sont dans le bac de Cambou, il y a jalousie dans la communauté congolaise. Donc vous partagez s'il vous plaît. Botia ba mir na bino, hein, botia na ba j'aime na bino si vraiment vous avez une émission yo, hein, Bloody Dollar. Voilà, merci, chers amis internautes. Bino va bon message qu'on a besoin partout dans le monde entier. Bonsoir à toi, Rem Sebasaoula. Donc, Bandeko Boyebi, émission na biso to sala toujours qu'on a fait ça na conseil dans la communauté congolaise. Ils allaient émission to sala jamais pour na finga mutu. Jamais pour na kochola batu, jamais pour na kotuka batu, non. Et on fait ça pour na bien la communauté, surtout quand même comment on peut marcher dans notre communauté. Bonsoir à toi, Maître Bobo.
Jérémy Ependa, bonsoir à toi. Mimosa, bonsoir à toi. Bazei Menaya Tolioto, bonsoir à toi. Vraiment beau partager vidéo oyo. Bande côté vous allez sur la jalousie dans la communauté congolaise. Les kambo oyo to éviter tout ça la nini pour la communauté congolaise, tout ça ni pour la communauté na biso. On ne comprend plus rien. Les kambo ya jalousie oyo communauté na biso to zanango entre biso na biso. Bande konanga un morceau de vandito se pose en question. Il y a des fois qu'on va dans le milieu de bataille, mais beaucoup de congolais. Les Congolais ont jalousie. Pourquoi moi moi jalousie? Et il y a un mingi pas ya congolais. Donc comprenez quand le sous-souté pourquoi moi mon oyo et il y a pas ya congolais. Moi moi jalousie. Bande konanga jalousie eza malamu te, eza malamu te, eza malamu te. Boyebi première arme ya Satan, c'est de la jalousie. Première arme ya Satan eza jalousie. Et loko li boso o Satan azalaka nango kati na ye eza jalousie. Satan c'est un jaloux, vraiment jaloux. Na ba domaine ya mutu nyonso. Ce qui Satan a permis na yo le bosso a jaloux. A jaloux. Peut-être pas peut-être mais ça bongo. A jaloux. Na musala na yo. A jaloux. Ce que ça va bien, vous avez bongo, vous avez bien, Satan a jaloux na yo. Ce que ça bien na couple na yo, Satan a jaloux na bino. Bonsoir à toi Kamama Kese. Fanny Ndongala, bonsoir à vous. Satan c'est diabolique. Chers amis, Satan a sa diable moko rosakanate. Alors, si on limo le sous ya esprit à jalousie au tient au kati na yo, bande konanga eza malamu mingite. Eza malamu mingite. Hein? Finalisation. La rose verte. Tout ça le kamba jalousie na communauté congolaise. Tout ça comme on a trop ande konanga. Kongola za ko jalousie muninga na M sous ne loko mo ya mukie kaka. Rien qui n'est pas là, il y a Congolais a jalousé Moninga. Bonsoir à toi, Bassende Tabita Elikia. Pourquoi Congolais motema mabebo et jalousie o e ou la biso wapi? C'est pourquoi Congo est à Pambo matin pour la nini local bosso jalousie entre biso na biso. Ah, mon frère, ma soeur. Oye ndaka muninga. Salut à toi Adolo Swenga. Oye ndaku ya baninga. Ne muninga harmonie ndako ya batu nengeza. Baza bien. Baza bien. Baza harmonie bien entre moi et la mobali. Au jalousie baninga. Ok li bando ok ko ba n'importe quoi pour na couple ya bato ba yamba ki ndaku na bango. Ça se fait pas, bande konanga. Comment tu commences à niveau pour jalousie à némoine? Boyebi Caïn. Caïn bomaka belle, bonne jalousie, bande konanga. Boyebi oyela Caïn après. Caïn comment on pepe lelo? Lelo Caïn comment on pepe? Et yo sont nous la nanga na zo le banabino. Total na biso lelo. Pourquoi qu'on jalousie via baninga? Qu'on via baninga, qu'on a jaloux na baninga? C'est vraiment déplorable, c'est vrai, finalisation. C'est vraiment déplorable pour la communauté congolaise. Ndekonanga. Au monde to botama. To botama mutu mtabotama na jour na ye, na heure na ye, na ba seconde na ye oyo mama bimise na libumu. Bota ma passe à kutu o babima mi balé mais babima nzela moroté moko bima toujours liboso moko bima toujours après. Bonsoir à toi Yvette Okunji. Bonsoir à toi Yvette Okunji.
aux soldats qui a vie du public, vraiment, il va être, nous avons pas mola, puisque la vie du public, depuis la bande, ma solo, oyo, yo, ceux qui ont témoigné, nous avons parmi, bateau, bako, qui témoigné. Pourquoi qu'on jalouse Moutou? Pour moi, Didier Masuka, ça, la vie du public, et ça, la gaz, bako, taka, oye, on va nous jalouse Didier Masuki. Oye, bien, Didier Masuka, nous avons été pour la vie du public, comment, boye? Oye, bien, combien de fois, on a été, ma bolon, on a fait, pour nous avoir la vie du public, n'a boye. Tant que ça, moi, jalousie, tu vas jamais réussir dans ta vie. Voilà l'autre temps, on a mis tout dans biso. Jamais tu dois réussir dans la vie. Sauf que ça, moi, jalousie, puisque jalousie, est ça démoniaque. Donc, tant que ça, moi, jalousie, on a des démons katinayo. Parce que première arme à Satan, est ça jalousie. Et ça jalousie. Papa, maman, c'est la jour na yo. Zela jour na yo nzamba salaka na temps na ye na ngonga na ye na mukolo na ye nzambe ayebi ke lelo za jour ya Didier Masuki lobe za jour ya Yvette Okunji lobe kunere za jour ya Filonzadi lobe kunere za jour ya Bonheur Ntando. Donc zela mukolo na yo ndeko na ngai zela mukolo na yo. Même la Bible de lobby, même si ça tarde, même si ça prend du temps, attends là, jusqu'à ce qu'il s'accomplir. Nzamba dazo bate. Et puis nzamba tine so mokite pour nato souffrir. Jamais. Ko jalouser mutu ne loko muko zanga longa ratina. Oyi na ndaka bato moni ki bato na couple bango baza bien, o bani ko jalouser ndako na ba. O reke ka pour na ndako kutu. Ba bongisa ndako na bango propre. Baza na voiture na bango bien. Baza na organisation na bango ya bien moi c'est mobile yo OK o bani ko jalouser bango. O moni ke papa bondo kuna na maman na biso feza bondo amanda baza na bango bien. Kitoko couple bango evanda o bani ko jalouser bango. O bani ko finga bango à côté. Ndeko na nga otika ka jamais ko réussir na vie. Tant que ça moi jalousie o ko réussir te jamais. Remarquez kaka muto za mo jalousie te. Oya lingaka mutu to pambolama mutu to azwa oyo bobozu ya mutu pesa ka sentiment batona ba souffrane le romorote. C'est vrai, les palais circulent encore. Batona bazanga ka eloko mo côté. Ozo que jalousie d'idée pour la vie du public na ye. Nega banda ko bino boyebite. Maelo nza ba pesa ka dije masubino boyebi angote. Mais on a appelé ça Achondongala. Bile boyebi akangote Achondongala to tika Paris, azo ko sala tina Suisse. Nza ba to pambola e. Yo tango mona bongo, obani ko jalouser Achondongala. Mais non. Mais non. Nzamba ko punir yo. Ça sert à rien que jalouser mutu ndeko nanga, ndeko mosi ndeko mobile. To zela ngongala biso. To zela ngongala biso. To mona par exemple bele. Bota lelo ndeko na biso kako oyo akomi héros na minute oyo. Oyo tous les prêts c'est ça ko paré sérieux lelo. Pour la nini ki motema malamu na ye. Amoni mwana na likola linga kweya. Sans akina molimo ya jalousie mutema mabe angotika mwana na kweya. Metanenza masaka na mutu, un sans papier. Pour la mona ke nzamba lokota mutu na se na putulu pe akomisie mutu munene na vie. Ndeko mobalo atia mate yaki molimo nzambe de tinaki mate na likolo tiaki ko sauver mwana wana. Pona biso boko banga mena ko mata ba immeuble na comment. Mais ndeko mobalo na amati yango. Amati ko sauver mwana wana tina likolo. Et tant ma pamboli o azui lelo. Un sans papier akuta na président de la République. Ne ba français msous o ya miko ba vrai français na minele ti ba kufa ba tika ko kuta na président de la République boete. Mais un simple africain, un Malais de 22 ans, a coutani le président de la République à cause de la bonne foi naïe. Tu as la bonne foi, à ça le face à face, na président de la République. Bon, mon enzamba sala, qui monte en malamu et fout à canavi. Chers amis, chers frères et sœurs, mon monte en malamu et fout à canavi. Et fout à ka. Bonjour Mireille Landou. Et fout à ka. Kokanga moninga motema te po moninga zui. O moninga bali esa lo passe. Mais comment inga lekena kitoko ya zo bala nga na obala te. Papa, maman, obi onza ma bombeli ote après wana.
oyebite nini o nzamba bombi ako ba pasi ozomona tala moi so linga bote za ndenge nini zebe bandaka 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 9 mois maman ni osaba contraction pasi donc il y a ndenge osakante mais tanga botaka nini saka na mama aboza ni pasi no so amonaka eza ndenge so nzamba linga bénir mutu souffrance ya na ya makasi souffrance ya makasi ba domaine nyonso komiti na suka pe bike no ngana komi na suka na mona tika na ngaka njoko na moment tango yozo limba wana na moment nzambe aninga sala na moment yo souffrir wana eza satan besoin ko souffler yo lokola zoba satan wa yaka nika tenter Jésus que no so mo nzamba solo boka mana sekuna ba beko no so ekoma ya yo. Chers amis, ça sert à rien. Ya ozala molimo ya jalousie kati na yo. Tolongola molimo ya jalousie na ba vie na biso. Tolongola molimo ya jalousie, moninga tu tika yazwa. Et ça le au plaisir. Et ça le motema likuni ya te. Salut à toi Esther. Mathilde Piquet, c'est bonsoir à toi. Numéro WhatsApp est ça. Oh, toi, ça a besoin d'intervenir. Azali Kamaroloba. Abenga. À intervenir. Salut à toi, Kani Piana. Chantal Kitou. Bonsoir à toi. Pourquoi mon lit moi jalousie n'a pas vu na biso? Y'a besoin de freiner ma vie na biso pour rien. Pour na mon lit moi jalousie. Les lots ba jalousie côté ti na ba famille auto botami na yango. Vraiment, bobimi makila moko, libumu moko ou bien famille moko, mais jalousie côté na kati. Ah. Ya na nga moko. Leki na nga moko. Soka zui, eza esengo po na nga. Soki bibiche Fatou mazui lelo, eza esengo po na nga. Soki super anita lelo, vrai chéri na lelo azui, eza esengo po na nga. Chantal ki kwa a ki toi zui lelo, eza esengo po na nga. Ser aimé ki nga la soki lelo azui, eza sentiment po na nga. Pourquoi nous avons la jalousie dans la motema mabe pour ser azui boy? Nga beta na nga ezali. On nzamba ko bagelo ko la Didier. Ba lelo frère na biso avec sans papier, bon moni nga komi lelo. Sœur na biso lelo, salut à toi Nicolette Mabanza. Frère na biso oh lelo a komi héros. To komo le un simple africain qui sans papier en France, sans papier, lelo moni président de la République en face. Ba vali go na Macron. Oh ba tebe ba rever na vie na bango ba ko ko kuta na président de la République té. Ya biso ko na Afrique ata Kabila, to comment ta pembe na eboité. Mais simple sans papier à mon président de la République. Pour dire au coup après président de la République, va coûter enveloppe de la lègue na ciment. Pour un acte yam te amala ma bonne foi na n'enga sauver moi na. Même chose, ma foi au plus de ko za la nango. Montre moi na tour na e. Montre moi za ngonga na e. Salut qui vient dans mon akin. Montre moi za ngonga na e bande ngonga. Totika kimote à ma bête, totika jalousie, Des filles, boza au tambola. Boke bino mbaye, moko kute na mninga, at kute na mubali. Mubali abane ko s'occuper bien na mninga mwasi master na yo. Okoti jalousie, okoti siki jalousie. Masa zate, oye na sima kute na mbali ya master na yo, obani ko boma master na yo. Yo vanda na yo olanda ka nzoka sala boyebo e bien ngote sera attention molimo à jalousie c'est démoniaque to ça molimo wana ndeko mwasi ne mobali to longola molimo wana eza mabe sort na ngoza mabe molimo à jalousie sort na ngoza mabe makasi tika bana bazwa tika ba master bazwa balo baba yoko na ngobe bakuto na ngote. Puisque batu musobo na zoke ako epano sanga mabe malina likambo yo belitina te. Mais kati na yo eza nango bongo te. To longola molimo ya jalousie Bernadette Mouillard. Hein? Bénédicte MK, Dior Charlie Malula, hein? Bijou Mampangu. Hein? To longola molimo mabe. Hein? Bijou Mampangu na Lyon. Bonsoir Charlie Malula. Tolongola qui mote mamabe jalousie, ce n'est pas bien. Yango il faut tous aramaïn. Le bato mingi akorani soko sana batute. À cause de makambo ya jalousie kaka. Et pas nyon comment congolais et comment hymne national congolais mote amabe. Congolais mote mamabe.
Mukongoli bakoloba ke Congolais za mtema malamu. MK l'impératrice. Mukoloni to vanda boboki na milebo batozo ba Congolais za mtema malamu. Et comment ka biso na biso ka kuna na okena ngate ba Congolais to mtema mabe. Ba Congolais to za mtema mabe mais jusqu'où? Tokena likam ti wapi. Si vous avez partagé vidéo, s'il vous plaît. Si vraiment vous se plaire dans l'émission, vous tirez j'aime, vous j'aime. Na mon que tu se plaire dans conseil ou tu peux dans la communauté na biso. Tout ça là on peut tout à monter. Et ça peut on peut ça na conseil entre biso et biso na communauté. Na ngam tu na lobango, na peut ça conseil. Na bino bat bolanda ngai. Hein dodi wale ça. Ba numéro de téléphone les awana sur compte na Facebook ezali. Na annonce na chaque émission, ba numéro ya WhatsApp ezali wana. Oko benga pour la intervenir ou intervenir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Bozo na muninga na musala. Place ya musala mo e monani ya vide. Masa zuyo apisone au côté na musala bwani ko sala nayi. Obani ko jalousie muninga na musala. Ninga za kabila ba chef, obani ko côté sous fiti. Masa mkola mwa ya kite yo tikena ba chef bono sola. Obani ko boma muninga na musala. Mais pourquoi? Pourquoi? Les Congolais n'ont pas bimate pour qui m'a battu pour nini pour nani qui monte ma benne biso et l'équitro. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tout tika système au ne konanga. Celui to lingi ba vie na biso est ouvert. Makamunyoso na bomo na biso na nzela na biso est ouvert. Ba faire na biso makamutu est ouvert. To longola ka molimo en jalousie. To longola molimo en jalousie au mona ndeko na ngande mo sine mobile banzela na biso tout makamuza ya fungama. Parce que eza eloko moko e vanda na biso trop Satan avandi sango trop na ba vie na biso. Satan il est d'abord jaloux. Jaloux. Satan il est vraiment jaloux et l'autre les bosso arme les bosso à Satan c'est la jalousie. Après mensonge. Satan il est jaloux. Ako lingata mo na batumi balé bossa bien. Bosso ba massa botambola bien. Bosso boko si troisième personne na nzela na bino, troisième personne tango ya ako si jalousie. Na jalousie na aye opanza bino. Azana oyo akabi n'importe quoi pour na wana. Akepa wana, alobi n'importe quoi pour na wana. Bombanga ye, ko batenga na lobaki. Akepa oyo. Bombanga ye, ko batenga na lobaki. Apanzi bino. Ti wapi makambo yo. Nani krete mabanza. Na invité ti wapi. To suka na ngo wapi biso ba Congolais likambo. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, franchement. Ce n'est pas bien. Il faut tout arrêter, tout arrêter. Totika. Lelo ba moziki. Ba moziki na biso oyo lelo e bimi bimia wana poto ba moziki ko ebelebe. Eloko lezo panda ba moziki. Eloko lezo panda ba moziki. Jalousie. Bosali moziki mata, moziki nkolo, moziki Yesu, moziki boye boye. Eloko lezo panda ba moziki yango. Oh, ma femme est blanche, ma femme noire, ainsi de suite. Musique, papa kingani, et là, on est au panza pa musique. Jalousie, kaka. Vous savez, musique, vous avez un but, moussous. Vous avez un but, moussous. Et le monde a but, voilà, et quand il jalousie pour aller, mon ninga zoya, à la tara bien, bêta ba chaussure, na bien, n'enge ipolusi à la taka, monter ma blandine. Au côté Hippo, Nikunya, jalousie côté na via Hippo. Au côté jaloux na via Xavier Angelos. Non. Au habité nini o Hippo lui ça sala pour azolo kona lati. Au habité nini Xavier a sala qui pour azolo kona lati. Tu ne sais pas comment papi mbongo a fait pour azwa nyon so pour comment lata bien, pour ça bien na vie na e. Attends jour na yo pe ezali, o nzamba ko bagelelo mukolo ya mutu boy. La patience et la longueur du temps. Mais tant qu'on y a que ça lengi. Comme on a lengi moninga azwate. Ah! Ndigo nanga. S'il vous plaît, pour partager vidéo, vraiment, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, pour partager vidéo. Hein, basé imenaeto.
toke na moti op ki mta mabe boy. Na ko sabine lo komoko. Tout le monde a comme dans l'espace YouTube. Tout le monde a aussi un site internet. Oh, yebi li solo yebi. Tant que tu bandara ma solo oh. Année prochaine, je vais publier ça à 10 ans. 10 ans. Bon, yebi ça un site ni oh lelo oh. Ba ko atteindre 10 ans et que combo na etangama toujours ne comment déjà ma souki za otangama. C'est pourquoi na zamta ma be na batute. Ba o ba yebi bazana ba site internet ba yebi bazana ba compte sur tout en benga na privé. Na pesa ba on toujours conseil. Na pesa ba on toujours conseil. Totika loko ya jalousie, totika loko ya jalousie. Ah, ndeko mwasi ndeko mobile. Ndeko no beaucoup de propre a bengisi yo. Ozaki en Afrique, ozaki na Sénégal, na Malawi, dans un pays d'Afrique, quelqu'un qui te bima pour que luka ba vie. Ndeko za na poto na souffrance a poto a bengisi yo oye. Unanda kwa yana yo, unanda kwa leki, unanda kwa mambo moka ya famille a bengisi yo. Unanda kwa master pe a bengisi yo, ya master ya kapoki master mso likipe kindeko. Oye ko unanda kwa master wana. Obandi ko futa ye monnaie de singe. Obandi ko jalouser vie à master. Ndeko congolais. Merci beaucoup Bibiche Fatouma. Merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Les grands poètes Marai. Murunda Murunda Mote Malinda Stone. Tozo balikamwa jalousie na communauté congolaise. Toti kalikamu oyo bande konanga. Surtout to lingi vivre bien. To sala bien. Toti ka jalousie. Mais quand on kaka. Eza pasi. Ngana lo ba nga Didier Masuki na sabona lo bango penga vérité na yebi ninga na za. Je suis jamais jaloux. Moutoune ma message au finga biso ka finga bisinga jaloux. Mais kati na nga na jalouté. To me wa yamana moni mutabengi. Oui allô? Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Jalousie. Ouais. Ouais. Et ça m'a amené qui font pour la Congo. Ouais. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Sœur Namso Yvette, pour l'intervention. Merci beaucoup. Ouais, merci, chers amis. Bonjour, Sœur Namso Yvette Okunji. Nega intervenir. Vraiment, ils a passé. Arnesa la poto, likam, oyo, ils a passé. Moutaro jalousé, Arnesa la ayebi, nengonyo kamite, pour le Arnesa, comme on relata à Gitoko. Moutake na peme, n'a pas nous jalousé, yo. Mais osana maboko na makolo. Ça l'effort, neng Arnesa la sali. Ça l'effort. Neng six wana salaka. Ça l'effort, neng pati menga na sali, là, comme célèbre na Lyon. Ça l'effort. La place où comme jaloux na ye. Ça l'effort. Neng Joël Mouya à la tarane propre. Ça l'effort. Qui est-ce que nous jalousera Joël Mouya? Ou que nous jalousera Fex Bofenda? Non, non. Tango ça, pour moi, moi jalousie 4 ans, il y a pas on freiner vie na yo. Tout tika jalousie, nazo beta 7 ans likambo. Tout tika jalousie na ma vie na biso, au moins la nzela ndenge ba no fungwama. Et surtout tout ça attention. Quand on a des enfants, quand on jalousie vie ya mutu moko boye. Yebango. Moli mona mabe oh jalousie nos autres contre mutu wana. Yebango zo songa contre bana na yo. Et zo songa contre famille na yo. Au moins la bana na yo ba vie na yo pe komi bloqué pour na jalousie na yo. Via bana nozo ke no su liboso te pona bana na yo. Pona makambo kaka oyo ozo jalousie via bato. Ariachu luye ya bato aye na epoto, Ariachu aye poto azu chance ne onzambe apesa epo mutu ndapota ba l'étoile na ye. Ariachu azu étoile na ye, akudanya papa ya balie, abengse na poto. Et comme un problème, on va nous jalouser Ariachu. Mais non, bakangi c'est la potote. Bongo tama bolongo na senenge Ariachu mane ko tiapo, nzamba pese mobali ya bien. Bo finga ba fille à théâtre, o bazala boye. Lelo bango bazo so mabala. Par rapport ba fille mususu kutu o basala ka théâtre té. Bazo so mabala. Bo éviter nini oyo Ariachu, nini oyo Amanda Feza Bondo, bo éviter nini oyo Super Anita Lelo, bo éviter nini o bango nyonso ba fille à théâtre. Bo éviter nini oyo bango basalaka na ndaku. Tant basolana nzamela bo bini bo éviter. Oye bani ko jalouser vie ya bana bato. Misusu tina ba couple. Et le bango ser na biso Yvette Okunji. Moi si aza jalouser mobali na yimo na 4 ya libala. Ou bokabwani ali mobali bani ko jalouser moi si na yo. Peut-être la ko souffrir, c'est de la jalousie. Tika e azo mbala bien. Tikaye azwa mobali ya bien. Super Anita le vrai chéri na Lyon. Moi so boté na tem sa bambo matoi. Le lo su ne dit ma souki est comme problème. Beaucoup me finga moi na ba pour finga pourquoi? Le lo edo plage. Moi na ba to ça respect. Albima na vie publique à ça mouvement na ye a finga Didier Masuki te. Le lo nza mazo pambola ye azo kasa ba mikili de gauche à droite. Ko ke no ko filmer. Quand ça va reportage, va émission, on va jalouser et de flash. Pourquoi? Zala bien, on a de flash. Pourquoi on appelle un niveau? Oh, ya, comme les montres, tous, on a la jalousie, t'es katinaye, vinezara toujours kitoko. Vinezara toujours kitoko. Au bon, il y a moi, si tika sa mobile bien. Et pour ça là, et ça pour la fierté na yo. Ah, on a ça, mon mina, pas que ça, non. Et ça, le bien. Au lieu de comme un Sony, on a ça mon mine, on comme les beaux man. Et t'es ça mon mine en non. Comme on n'est pas nini. Tika son mobile bien. Que jalouser moi c'est sur vos cabani ou moi si vos cabani on balle comme jalouse quand le mobile wana. À cause souffrir à comme on a. Et pas dans ça là bien. Non. 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 Jamais, jamais. Tout tika système au bande bonanga, ikamomte mabeli kamba jalousie na communauté congolaise et comment passe mutu musuba bimsa likamu na yebo ake yebisa mutu azo banga. Mboka tovani déjà mboka ba problème ebele. Mboka makambu okanga ba code bébé na mutu ba code bancaire ba code aboyewe ba code ya entrée immeuble nyonso na mutu.
Bakoda musala bakamutu nyonso na mutu. Ba problème à famille na mutu. Ba problème ba masse na mutu. Ya couple na mutu. Oh, que nous repassons le campagne nani. Bonjour Angèle Ameza. Bonjour à toi. Oh, que nous confessons le campagne nani. Et là, les pasteurs sont des jaloux aujourd'hui. Bon, pas tous les pasteurs, exception dans les camions. Mais là, les pasteurs, comment va jaloux? Ok, on me met les dossiers na yo. Bah, comment ça, on sango, bah, ça, la kala. On me met les dossiers, bah, sango, qui va founou pas mbila. Au moins, on va ba kangyo. Les pasteurs, bah, comme une secret à société. Bah, vraiment, moi, c'est un an, mon frère, on a qui me ramboye. Maman, pasteur, dans la vie, mon confrère, n'a qu'à bêtir le solo. Puis, mon confrère, n'a qu'à bêtir le solo, banda. Les Kambo et Panzani. Nani sous autre place sa confiance, il est là. Nani autre place sa confiance, il est là. C'est vrai, le flash. Nani autre place sa confiance, il est là. Tolongo la molimo à jalousie. Tolongo la molimo à jalousie, chers amis internautes. Tolongo la molimo. Nazolo ba bien tolongo la. Nanga nabino. Tolongo la molimo à jalousie. Jalousie, c'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Manuela Kitoko, bonsoir à toi. Patricia Nzaoua, bonsoir à toi. Tolongo la molimo à jalousie. Au moins, Manuela Kitoko, à la tine, eh bien, à ça, il est beau, au commis de jalousie. Patricia Nzaou, à Balinae, à Salebo, à Boti, il y a un peu de zoanante, au jalousie, Patricia Nzaou. Or, il y a un peu de pézali. Yo mukuru na ezali tika muninga zwa eza moment na ye eza moment na ye ya yo pe mukuru ezali mutule mutaka na ye. C'est vrai Angèle, confiance to pesaka na Nzambe, c'est tout. Yende ka mutako oya zaka akobomba secret na biso akobimisa ngote zaka pa Nzambe po muta confiance azali susute azali susute. Et comment le système ni kolobate bombanga kolobate ngam na lobaki wana pa ke oyebsa mutu kolobate bombanga kolobate ngam na lobaki et comment on gagne mais ezo kende ezo panzana. Bonsoir Salvatore Alberto Iget Ineza, bonsoir. José Mondela Batu, moi c'est qui toko moi ça pembe. Quand on a pembe qui toque à José Mondele au commis jalouse contre yé. Mais pourquoi? Nous avons tigné bon José Mondele a tigné à Botama qui toko. On veut jalouser pourquoi? Pourquoi on veut jalouser yé? Ce qui nous a tigné qui au moins nous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Yé nous a dit que José Mondele aux allés au pembe. La qui toko na comme jalouser José Mondele. Ça se fait pas. Yeba ouza molimo ya Caïn. On te benga ninga la Caïna. Basé belé. Mamingi. Vraiment to tika système oye molimo oye jalousie. Ya ngoza ko ma communauté na biso na makambo belé. Eza vraiment ki ndoki so za molimo ya jalousie kati na yo yeba oza na démon moko ya ko sakana te. Osana donc osana démon kati na yo. So osa molimo jalousie, osa en personne, osa démon. Osa penza démon. Bon exemple à Kaina, bon mona ki bino moko. Abel akei, na obonza nzambe kama bien. Abel akei abomi na ye meme na ye. Mini nganzo ke panza moso sambe nzambe na ye. Nzamba se plaki na cadeau wana. Ye be cadeau opeta nzambe te. Omoni muninga zuma pamboli ale. Jalousie Koti. Ah oui. Ah oui. Judith Bongo, bonsoir à toi Judith Bongo, chancelier de Bundes. Don de Dieu. Les Camboyo, et donc ça va passer dans la communauté, les Camboyo jalousie. Ils ont pensé à ma bala. Ils ont pensé à ma couple. Ils ont pensé à qui amitié. Ils ont pensé à ma famille. Moli moi jalousie. Ils ont pensé à qui amitié. Ils sont trop moli moi jalousie. C'est là mon corona, papa, maman.
Tose la mukona biso. Ate Oumeli, Vieux Wendo, a sali musique plusieurs années. A sali musique plusieurs années. Na moment ni Vieux Wendo a reçu ma parcelle belé. Na moment ni Vieux Wendo a reçu ma jeep à minene. Après 60 ans. Bon, mon enzam a sali ma kamunae. Pour dire que trop tard na vie ezala raté, tard ezala raté. Zalaka motema ko fungwama. Zana patience na yo, ma bolongo ko pa nzambe na eloko oyo zana ko posa na vie na yo. Quand viera vie a mutute. Quand vie a mutute. Yango loko na ngato sur le vraiment, yango oyo bande konanga. Mukio na zaki noto sola lelo yango oyo. Demain on est encore là. Demain on est encore là. Bah si j'ai allé belé auto développer, on est là encore demain. Nzamba pambola bino penza. Molimo wana oyebi ki azalaka nango. Soko za molimo ya jalousie, longola yango. Longola molimo ya jalousie ko mona banzela nyonso ekofungwama. Nzamba saka makambu tout na ndenge nae. Et puis na ngonga nae. Tala, nzamba capable ya changer vie mutu na un clé d'œil. Na un clé d'œil nzamba changer vie na yo. Quelque sorte ya maladie auto kuta na na vie. Quelque soit problème na vie ya mutu. Mais pour ça ma bongo, so ça molimo jalousie kati na yo et l'autre côté. So ça molimo jalousie et l'autre côté puisque vous avez un démon en toi. Mais longola ka molimo jalousie. Quelque genre malade nous allons. Quelque genre malade ya bana no bazana ngo. Quelque genre maladie bana no bazana ngo. Soko longo ka molimo jalousie. Quelque genre maladie o papa no bazana ngo, mama no bazana ngo. O yo moko bazana ngo. Longo ka molimo jalousie. Au monde ndenge malade ati ko sila na minute. Et ça rien pour Nzambe. Mais tellement Satan la tabiso trop na molimo na jalousie. Il y a pas que les Congolais. Et ça tout le monde. Tout le monde. Mutu so botamba ne boy bo ke feti boy. Muninga la taka bien loki vanda ka na nzoto. Ozo jalousie ka mutu poka elamba ivanda ka muninga bien na nzoto. Poka muninga la taka ne bien okomi jaloux na ye. Ah! Et papa, maman. Tellement ka musuma so Congolais tout ça nango. Kaka pona rolata ya muninga. Kaka po muninga somi voiture bien. Kaka po muninga azakane kitoko. Po Manuela kitoko azakane kitoko. Obali ko jalouser. Jilimu benga na Hollande tema azakane kitoko azakana ba faire na ye, obali ko jalouser. Oko ressurter na vie longtemps que ça molimo jalousie. Tant que tout ça milimo na jalousie, et le côté aussi ma vie na biso. Tout le monde molimo na jalousie. Nzela na biso nyonso polele. Exa polele. Donc ata sende ko za la kututé. Ba vie ya bana na biso exa polele. Ba vie na biso misala polele. Donc na biso exa na mo facile hein. Poza molimo jalousie. De moni moninga azumo na moko ah. Fukapanga ikaraye. Ce komi bongo molimo jalousie c'est là tio. Or so moninga zui beta maboko. Ah massa merci gloire à Dieu vraiment félicitations. Ezala na mutema pas que ezala félicitations ya ya likolo kati na yo ozo sepelate. Non. Non. Botambo la mi bali mo sino mbali. So bo ke bino mbale. Omona Gabe Tokodi aluli ne owana. Oh. Ok boy. Alphonse Massakuba aluli ne Patience Massakuba. Yo ba luli yote e komi problème. Omoni Alphonse nana Patience Massakuba basana bango bien na parler e komi problème. Masa sala entreprise na ye, o ba no côté fiti. Mais so boza na ye yo ka gentillesse. Eza malamu te ba Congolais. Eza malamu te ki muta mabe otozala ngo to meka ko changer pour ça facile pour changer yango. Merci beaucoup Chantal Kitou.
Et ça, c'est vraiment facile pour nous changer. Et ça, c'est difficile. Et ça, mon thème, c'est que l'ongoli, kilo, on a un l'ongoli, on comme là, pour les. Biso, le so, la vie du public, ça, pour résister, les lots, pour nous avoir un thème à bêter. Et nous, flash, ça, on a ébi. Ce que moi, nous avons un thème à la vie du public, tout ça, tout ça, ma belle, biso. Mais, ce qui est la vie du public, ça, pour résister toujours, pour nous avoir un thème à bêter, en angate. Yorobo ya nongo menzamba ebi kati na o na zoloba na pesa comme tout ouverture na vie du public moi na nyo so le ka na vie du public so bima na hotel ba ko koka na obulote ya wa vie du public za ko résister ti le puisque ba si te belé et kangama et belé et kangama mais la vie du public ils a toujours pour na zama be na ba na ngate on a toujours des erreurs en tant que ba être humain on a toujours des erreurs. Mais Nazama Ben a bangoté. Salut à toi, grâce la grâce. Totika qui m'te à ma bé oyo. Et comment ça passe dans la communauté. Bon, et l'autre est salut pas de malien. Bon, zango spirituel. Bon, mon a grandeur en zamene nga salak. Kazan moutou na potoulou a tomboli au komi moutou. Un sans papier. Un malien de 22 ans. Bon, t'as été à jouer à Mathieu pour libérer moi. Moi, on a quoi il était à juillet. Lélo face à face, na Emmanuel Macron, président de la République. Face à face. Oui, enveloppe ni l'année moana, ça fait plaisir, il y a un monde de ça fait plaisir. Et surtout, un Africain. Oh, le monde a l'inga abisoté. Oh, le monde a jaloux arabiso. Mais t'as n'est pas un Africain. Abimi héros. Tous les presses mondiales, et vous parlez syrien. Et puis, on reçoit tant, un mois, nous parler toujours syrien. Congolais, tika, comme on a mené à souffrir, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ndekopo bengsi le qui na yo aye na poto. Le qui na courage na ye, le qui a na poto, a fongoli masolo na ye. Abani ko tambola bien, yo pe ya komi ko jalouser le ki na yo. Ce n'est pas bien. Et ça on a bien libota na bino. Et ça fierté na yo. Ah, on a petit na nga on a bengisa. Ah, on a grand na nga on a bengisa. Les ça bien, ça me fait plaisir. Même si boyo kana raté. Même si les ki linga gote, mais yo za jaloux na été. Makam na biso e fungama. Merci beaucoup chers amis. On est presque 22h, tout le monde on a 21h juste. Nzamba pambola bino vraiment. Na bino nyos obola ndi biso na émission oyo. Nzamba pambola bino. Karne na FC bino. Lobby trokuta lisusu awa. Ba sujet ezali ebele. Sujet à lobby ezali. Pourquoi na ba couple na biso boyokani eza kozala te to parler toujours sur ba couple lobby et le koni ne sengera toujours mibali bakenaka kodekonaka libanda. Est-ce que suite ya ba comportement mabe ya basi ou ba mibali bango moko sujet na biso ya lobby yango wana boza toujours branché ba numéro zana ya WhatsApp pour ko benga pour intervenir ba numéro za toujours wana bobengi et là débat public muta pesa avis na ye pourquoi ba mibali ba congolais toujours ko dekonaka libanda. Est-ce que suite ya ba mauvais comportement ya bandeko basi ou bango moko bana mibali. Voilà. Merci beaucoup Niket Mabanza, merci à vous. Nathan Labino tout besoin après on a l'habitude dans la émission aussi le comportement des Congolais ici en Europe. Ça m'a pas mon Labino. Tout au cours de la bonne lobby. Merci, merci beaucoup Bijou Mapangou dans Lyon. Merci à toi. Moi instrumental et ça là moi bien. Instrumental et ça là bientôt yo kamo.
Bonsoir à toi, don de Dieu. On continue en retard, don de Dieu. Le but de Kota, à 21h encore, tu reparais si le couple. Le numéro, pour noter le numéro, on a bien WhatsApp. Au Bengi. Pour intervenir et ça va bien. Bonsoir à toi, Fabrice Moubiala. Ah, on continue en retard, Fabrice. Merci, Nadine Babongo. Tout quand on nous et ça va bien. Bonsoir à toi, Kadi Gansia. Ah, on continue en retard, Kadi. Hein? Bon, voilà, on continue en retard. Salut le sénateur Didier Imbondo. C'est pas grave, Kadi. Bon, là, on va dans Facebook. Tu veux bien les gens qui montent à ma belle congolais. Jalousie, il y a bien sur congolais. Ouais. Bonsoir, allez-moi. Voilà, mon équipe, belle fille d'Alliance, vous continuez en retard. Aussi, cette émission, tu auras juste moi instrumental, et ça là, moi bien. Mais le coup dans la 21h, tout pendant sous poké quoi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bye bye. À demain. Merci.
Zola, Yesu mfumu, yani te mchintotulia. Vomubaka nkulusu, ikavana vananti, Yesu kakanzilami, Yesu kaka, Yesu kaka, oh Yesu, Yesu kawakaka, unangina imena, Yesu kaka, oh Yesu kaka, Yesu, Yesu kawakaka, unangina imena, Yesu kaka. Sikayala msizazo kembo lisikina Zulu mtoto ukama valuselwani fomu Yesu. Yesu wena ntwadisi munanzila moyo wao zolele kufinama. Yesu Yesu kaka, Yesu kaka, Yesu kaka zole, oh Yesu, Yesu kawakaka, oh unangina imbila Yesu, Yesu kaka, oh Yesu kaka, Yesu kaka zole, oh Yesu, Yesu kawakaka, unangina Yesu, Yesu kaka. Wote la muntanda tulemu yende matukuta na kuna ngema ubikana kadi betu ya tulemu yende Bonso yandi tidiba Bonso Kristo fwanana Basingina Monika Yesu Yesu kaka, Yesu kaka, Yesu kaka.